Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambali nazwa pe bambo nanga pie yango na préféré nasala nanga vie oyo toyebikisa accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Mama na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esala 15 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Ça, je peux savoir. Obi que chance ça. Moi, il était ici, on va peine faut ça comme. Bonjour. Merci. Ça va, hein? Ça va bien. Soyez les bienvenus, 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 soyez les bienvenus,
papa biso ba mama biso ba ekota la biso na kati esika auto pesi nzambe merci to bongi na kombo. Sema pambola bango kanisela bango ya mingi po esa ba o basa ngo ebele bazobwaka ba osala ngo n'importe quoi mais bango baya kotala bana la mère qui doit c'est la mère qui reçoit bango baya kotala biso pe bisa nzambe nzamba pambola bango akanisa bango ya mingi banzela na bango efonga mamungu na mona bango ti ndi baya na kati sika o nzamba pambola bango même si bando senge pa nzambe nzamba zongisela bango lisu ya mingi nzamba pambola bango akokisa posa mutima ya moko na moko kati na bango to na kombo na Yesu. Bonjour les amis. Bonjour Bayaya. Est-ce que ça va? Ok, donc nous bénissons Dieu. Nzambe oyo a battu les biso, puis azo continuer ko battre la bino parce que je me rappelle naota koya awa dernièrement toya na moi ba misusu ba pusani ba koli. Alors tozo pambola Nzambe oyo azo ka ba prière na biso qui abattre la bino. Alors de temps à autre toki koyebisa bino boye ke bokanisa te ke boza bino moko biso pe tozali bandeko tozobunda pe na muke ne Nzambe akopambola biso enfin ke to ba ko soutenir bino za bongo te. OK, merci. Alors lelo pour na compte ya so bomoni biso toye awa eza parce que na sepela kina mema pasteur John Toli a pété aya awa. Est-ce que ça va comme ça pasteur John Awa watala déjà na télévision Toli a pété na moni bandeko kuna déjà baebier. Alors tant au pasteur John a lobité azana besoin aya pe atala bino yonga pe na lobaki tena me maembangu mbangu aya amona bino asola pe na bino mwa mukie parce que yaza mosali na Nzambe alendi sarape biso nyonso tout ne bomoni kinazwa ki mbangu mbangu toine awa pona tina aya kotala bino kasi tokoyeba ye mona opesa maloba yende akoyeba nini oyo akoyebisa bino eza boyete hein. OK, na pesi papa pasteur John te kitoko ndako ale oyebi na sepeli na bino nyonso na kuti bino kitoko pe bien makasi bongo te hein. Omoni oyo eza na ngoka mo base baloba ni eza penza yango te me quand même ye nakosi eza penza yango aboyamba eza penza yango te mais quand même ye nakosi ayo lo bato pani na bini eza penda yango te mais quand même ye nakosi très bien oyebi ngamo na sepeli awa ndenge sai boyo kanga bien surtout yo kuna na moni ye so iba koboina muninga pourquoi soko sisa yo kotaka ya muninga eza ko la kisi ko la kisa itetika wa beto sima ko la kisa ite soki yo lia yo sili so simba ka baninga pona nini eza mabe nakosi yo dundaka yo mbango bongo tanga ya muninga soka pimi yo tokutana na kogogola est-ce que ça laka ko saka subongo te hein yeba ki biso to sala to sala ndambu selo ndenge to swaka Nzamba za bien lobi tokokama pe biso to tokoma batu minene boyete eko simba biso to zaba tubikila mu Nzambe no bani nakati na libanda nyo selo komoko ndenge to sala bona nezo koma soki lobi kuna hein soki Noël boyete kitoko oye monani ya muke ya ngoyo magetu ekokite mais quand même moi geste hein toleki nanga bango te batu misusu bazana poto babi papa ndenge nini na pesi batu misusu babwaka mbongo na babar hein bino samba tapage zanga tina balo fundu bilamba mais batu misusu bazo zanga lipa place moko boinga na bien maman azona ida bien obi ka pesa ki depra bien et toucher nga makasi
bamde soki ya potabilité papa toko banda pe boy soki bose benisa si plus moni et comme pe to edaka poto sala ndengwana mwana nzela pe ndeko nanga alendele o ya chaîne biso ba tunso boy mokili mobimba bani pe Nouvelle Tendance TV ngabite maman na lobapsa ngaida bien maman na biso mawete maman mawete kelele ye penanza mapambo na pesa ngaide maman kinwani en tout cas nazoki idée ne penda au sérieux maman ngabite pas ça tokoza na biloko ebele zali aku totalaka tana mtanesa ndé tondo tinda biloko je comprends pour total pour simba to kito aider vraiment on comprend donc maman et so kingai comment tokoza na idée za musika zo idée ku toko pesa biso tozali awa tozanga na idée wana te bato bako sepela bona na sala tapage abwaka mbongo mesika bato mis donc et sengoni na kendo pesa 10 000 ya ba $10,000 mais sika bato misu bazangi lipa bazokelela na mone pena nzela alungba kuna na kena ko pesa te sungana no amona ni pembeni po nzamba mona naka te soki na pesa mutazo mona na te na ko pesa nzambe ndenge nini nakosi ndenge salaka est-ce que ndenge za boy nzamba zo sala to sokola te est-ce que yaki boy kutu mandefe bando bima nakosi to kolibisonyo nyonso obinga mona en tout cas ko ba mingi zate en tout cas na osenga kaka ba onso bozo mona biso mokili mobimba vraiment ba initiative boye za malam ndeko Alain Penda abaki na ngate pas ba mfendeza monsieur sebele to kindi pas tel ezando ko monsieur pe a proposer ki me trobaki te pe kendo kuna biso pe to kindi na oyo mususu mais to moni vraiment kitoko na kantina bana bazawa vraiment ezana ngo insuffisant mais quand même geste salemi vraiment nzamba pambola na c'est pe initiative ya mama oyo alubi total pe ceux qui ezaboye yepe comme sous partenaire ya makasi pa luka batukuna po ba sécurité ba kota neti mama na biso mama kinwani kelele vraiment mama net vraiment nzamba pambola mama na ido pesa ki en tout cas na zui pe idée na zui na ye na talinga mo pesa linga pasi to bito sala moi ba yo comprendre kaka mais mama zo initiative au sérieux ce que sali kangisa to sali et ko koma to sala pe on comprendre vrai bele toucher pe ba yo bikuna vraiment simba to sengi ba tombongo te ba to mite mama la po ba tombongo ba zebele me bakabaka te to zana posa ba temite malamu neti mikolo to zana posa mutatanga makasi po bongisa Congo to na posa za la zoba me mutema malamu ba to ba kelele na fufu nde bien vraiment nzama pambola biso nyoso ya mingi ko lebisa me na ma ko lebisa ti vraiment na sepeli makasi. Merci beaucoup. Donc je crois que je crois que très prochainement yozana makoki ya kosunga okoki kosunga parce que je me pose la question yozozo ya kolia mais ba miso ba souffrir mais ozolo ba kozara na associé mboka ngo kende banani o ba ko vivre na kati ya mboka soki nzale dali alors ozana mwandambo osungi pe bandeko baza awa enfin que bazo pe quelque chose ba fête yango bana bazana no ebele. Maman, je crois que dans Solana, maman, parce que je ne pense même pas que c'est tout un problème. Donc là, ça va nos problèmes. Ba garçon, baza awa, ba jeune fille, bali awa, bozo mona bana mike, ba bébé, baza awa, baza na ba caprice, bana makambo ebele, esika na bango kolala esengeli kobongisa yango ba muso, ko tia bango na ba conditions esengeli parce que le boko ya maman ye moko akokokate. Akozala toujours essoufflé parce que ye moko pesa na libota na esengeli pe asonga bango. Alors, tu sais, surtout s'associer à une initiative Oyo, on a Pasteur John, on a besoin de contribuer comme tu me. Donc, merci Mingi, Nabino surtout Oyo, Bota la sur Nouvelle Tendance Télévision. Merci. Bien-aimés dans les Seigneurs, peuple congolais Aza béni, ma présence, il y a l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Bana ya France, bana Belgique, bana États-Unis, bana ya monde entier, le prophète de Bishima, envoyé spécial de Jésus-Christ, a bengisi bandeko nyonso bela, makambe simba kate, olukaka musala ozwakate, okota libala ozwaka mabota te. Ozwaka mabota mais avortement pe ba fausse couche okangama na singa ya famille olalaka na poto nolotaka uza awa na Congo okangama na singa ya famille singa ya kindoki bakanga yo babebisa vina yo mobali ya kima aboya yo mwasi ya kima aboya yo devant Jésus sida eza eloko pamba malade eza eloko pamba envoûtement eza eloko pamba tozali na commune ya Ngaliema quartier Pigeon sur l'avenue Bobozo numéro 6317 référence école Elix où
la réunion. Benga numéro ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, ozwa miracle ya Bishima au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, mesdames, messieurs, je toujours dis, soyons sensibles aux cris des détresses. Je crois que place au Sengoza pena mingité. Donc comprenez même l'attitude on a en Ango, mais et toki ko le kabongo te, ceux qui motivent soit ça, mais pasteur John kota koki ko lobate alors. Mais il faut s'efforcer na loba un fils kata monda mona lobi sapé maman Wazali vraiment une femme généreuse avec un grand cœur. Ou kozwa charge ya bana oyo déjà na propre moyen de bord na parce que azana soutien te. Exactement, qu'ils ont un sponsor c'est-à-dire qu'il y a déjà plusieurs années toujours au service il y a bana oyo pour que lobby na ngo bana bazala malam alors qu'il y a pas la responsabilité na ye azana libota na ye. Maman bonjour. Bonjour. Est-ce que vous se présentez pas battre réunion surtout aux occasions là? Merci beaucoup. Comme nanga maman Suzanne Kalela. Naza mariée, mère de 6 enfants biologiques. En dehors na bango naza ko héberger 41 enfants. La plus petite elle a 9 mois. Elle s'appelle Fortune, elle est hospitalisée. Yango moninga naza bati boye. Depuis hier totika ki na kati ya hôpital. Donc la plus petite elle a 9 mois et elle est hospitalisée. Ce qui fait que déjà donc vous êtes obligé quand même de prendre soin. En fait, comment est-ce que ça là pour nous héberger quand même non parce que déjà 41 enfants je crois 41 enfants c'est pas une mince affaire déjà 2 enfants surtout 41 plus 6 il y a eu au déjà allez-y comprendre alors aujourd'hui ça la nini pour nous cause soin ya bana motuna ona batuna kango chaque fois mais ezaka tango susu moi pas c'est pour na koyano lango ezaka nzambe kaka moto apesaka moto vocation puisque ngandenge bazaboye nalobaka naebite ce qu'un jour je peux vivre sans ces enfants ici nalobaka tana comme ministre lelo na otika cargo nanga oyote il faut nazala nango puisque à travers bana oyo namona ka dimension ya vie nanga eza penza histoire munene pona kofanda na bana boye na salaka ve pa nzambe na bisaka nzambe soki opesinga mabota ngai pe na koboko la bana bato. Alors je ne savais pas qu'un jour ekozala orphelinat na kaisa ta susu okende ko soutenir bana na mabota na bango après zongi na ndako mais tala kaka ndenge eya kokoma boye komi siko vi na ngai pona za bango kole soki omoni la plupart ba orphelinat ba vivaka ba responsable musika orphelinat musika mengai nazo vivre na bango awezanda kunanga. Je vis avec mes enfants, mon mari, mes petits-fils aussi ici. Nous vivre na bana oh nous partageons bassiette moko mbeto moko. Et surtout que tango bana bayaka bazamike tolala kana bango na mbeto nanga na mobali nanga. Tolala ensemble. Ceux qui au lembi moninga la mukipe a surveiller kaka bongo. Lokwa oya muke oyo. O ayaki mwana nanga mwasi nde amelisa ye mabele. Puisqu'il est arrivé à 4 jours ya naissance. Mwana nanga mwasi nde amelisa ye mabele. Alors akokisa ki 2 ans le 22. C'était hier. Alors Monique so ekomi lokwa neti makila kaka. Komi ka makila tango nga nazo sala bana nanga pe bazo sala ngo. Bana nanga pe bazo landa bapa wana. Alors pona koyano la keza pasi et comme la kabiso pasi ceux qui neti mwana moko azobela ceux qui mwana beli nde pesa kabiso pasi puisque le quoi tozana mutu o azako tozana subside te tozana subside te ndenge tozabo bakata kabiso na mai bakata kape na courant allez-y comprendre na orphelinat bakati bino mai bakati bino courant alors ezala ka difficulté andenge nini
soki bana babimi bakende koluka mai chaque fois ils sont obligés ya batracasserie na nzela. Pourquoi? Puisque bamonaka epa na bango bayaka kotika biloko bayaka kosala boyo. Or que pa omoni lokwa saki ya loso oyo awa na kati ya orphelinat 25 kilo ya loso toliaka yango 3 jours. 3 jours wana so ibolie kaka na tongo kaka bana balambi na tongo lelo lobi kuna esili. Mais quand on vous voit venir avec ça koyoka ba écoute si biloko ebele, mais s'il faut faire les calculs pour mona modèle bana balela ka tu n'auras même pas l'idée. Et puis des fois il nous arrive ceux qui moi na zobela tozana mbongo te, on est obligé à recourir même na nini na biloko bana bazolia toteka kaka pour sauver une vie. Des fois même ata bilamba ya nzoto boye totekaka ta mususu bamoni nga na zo tambola na pantalon balobi alingi asala recours à la jeunesse. Non, ezali po esili mutu akolelela azate. Alors to sauver ka vie à moi na un jour tokosomba ka maputa tokolata ozomona. Alors ndepasi tozaka nango. Bien que bazana bisika kolala, je crois que vous aurez à visiter bisika kolala ezali mais makoki nde zanga kabiso. Ozomona makoki nde zanga kabiso, surtout ceux qui bazobela ezala kabiso corvée. Et puis bango ndenge bazana ceux qui moko abeli esengope esila kana kati ya centre. Okomona bango nyoso tu bakomi mawa. Alors toza obligé kutoza la dehors na bango ke toza la na kati. Po ceux qui oza na kati ozo tanga nini humeur na bango wana ekomando tia bino kaka mal à l'aise. Par rapport ya ba nani ba personnel na futaka personnel na salaire na ngamoko. Ceux qui ba futi ngai nde na futaka personnel nazana bango baza 5 nazana 3 permanents na 2 ba yaka. Il y a aussi les bénévolats au ba yaka pe, mais ils ne sont pas tellement réguliers, mais ba baza réguliers ils sont nombre de 5. Alors ozomona que tout ça c'est une charge, mais lokola to sala ki vena nzambe yango wana moyen ya ko faucher yango ezate. Mais eza musala moko eza kosenga concours ya bato nyonso ata ndenge boye na ngo bopo boloba ke moi saki oyo na orphelinat moi ezalaka te oyo naza na ngo yango ozomona po lokwa ne toza awa soki nyoka bimi awa okokende na izine oluka nzete te okoluka ka nzete eza pembeni wana obomi. Alors ya muke na orphelinat ezalaka te ezalaka des fois nani tozanga kata kisanola toza ata kisanola eza baba moko alekaka bana bazala kowela kisanola kenda asomba kisanola ye apesa bana babondela mpona ye mama wana azwa mabota ozomona ka kisanola pamba oyo tozozanga na mosusu ata serenge oyo tozangaka basinga ya suki tala sikoyo tokomi periode ya bafete tala bana basi ndenge baza na moto nani akosombela bango bameshe mpo batya puisque na budget na ngai nini meshe eza proclamé te ozomona. Alors les enfants sont appelés de vivre modèle wana, mais quelque part ce n'est pas bien. Il faut quand même que bango pe balongwa pe na nini na classe wana bamona pe ke toza batu na période boye biso pe toreyonaka lokola baninga ozomona. Alors nde ba pasi biso tozaka nango yango wana po yoka ta mususu na orphelinat bateka ka biloko ya bana toteka ka pamba te kasi nanu na nombre onga na zanango. Est-ce que j'ai pas mazardé pona teka biloko ya bana po soki na ye na bi kabela ngai okabelinga bikolo mibali ya masango awa eza eloko te puisque bana o baliaka potopoto ya pamba bazolia eza 5 kilo ya nini ya farine ozomona oche penza compter bikolo mitano bocheli bango ma potopoto. Allez-y comprendre allez-y comprendre ceux qui ont sac ya maïs o ya nini les a 100 kilos mais pour na potopoto ka pendant 20 jours aussi lisi masango ceux qui net bana babi bazana nzala batondi te olingi pe ozongisela bango musu c'est que moyen ko calculer ngo ezaka passe eza passe. Alors des difficultés toza nango wana yango tosengi kaka na mutu nyoso ya mota malamu eza œuvre ya mutu moko te. Mama Suzanne n'est qu'une servante famille na ye bazana ka pona ko accompagner ngai mais eza musala na biso nyoso na ndenge bino boye na pamboli kutu pasteur John po na mona kaka ndenge na sekaka ye na kati ya bis lelo aye makolo ifali ya na kati ya bis na ye na bandimi na ye tambola kana bango en tout cas na pamboli boye
na ye nzambe alola pe afongolela ye po mutu nyonso ntango azoya alukaka nde lipamboli te lelo soki aye na moke boye prochainement nzambe apamboli ye je crois que na nsima na ye bana oyo mpe bakoretrouve sourire nde moke nazalaki nango akoloba yango wana. Merci beaucoup maman Suzanne, j'espère que nous allons repasser les temps tout visiter quand même la condition bana ozala. Alors pour ceux qui ont besoin quand même ozala en contact na yo. Je crois que yo peut avoir contact à malam. Pas de problème maman. Mais sinon maman quand même, est-ce que c'était facile de convaincre quand même papa à adhérer à la vision parce que très souvent surtout mais qu'on dit que c'est charge du coup boye banana et bazana kaka bazana baleke belé parce que c'était aussi facile. Oyebi nzamba bongisaka nyonso. Pona ni asalaka ngote tangu nazalaki nakotaki libala na sika. Tangu bana bazaki mike makasi esalamaka te. Mais ye ko salema tangu bana mususu basi bakoli. Nzamba permettait que na ba âge wana bakoyi kozala na facilité à comprendre. Omoni soki ba para bazana comportement moko boye bana pe bako hériter comportement ba papa na ba para na bango. So ba moke mama na biso zaka na cœur de compassion. Omona pe na kati na bango ba mususu bakobima et puis bako banda convaincre ba mususu pona wote bosala bongo te po bokopesa mama na biso passe. Je sais que difficulté zalaki mais après tout ba ye komona que soki to sali boye to bando pesa mama passe puisque vision eza ya mama bango basali kaka kosadere lokwa tika kaka to sungaye kaka lokwa azaboye to sungaye kaka. Au début c'était un peu difficile mais au komona soki obimi boye bango batikali bakengeli bana sans salaire sans quoi batikali na bango kaka ata papa akotikala na musala il était même responsable na banque centrale atikali kaka atikali kotala bana yo bimi ozomona ke nzambe kaka yebi kobongisa makambo likambo nyonso na ngonga nango kaka. Merci beaucoup maman Suzanne, j'espère que nous allons repasser très prochainement, surtout nous allons continuer à battre là. Et puis na lingana bakisa iloko moko pona bandeko bazolanda biso na orphelinat tozana difficulté makasi ata ozisaki moko yaka kopesa biso koze po tomonaka mingi bayaka kaka na Noël ko la Bible a dit mais Bible totanga kango mikolo nyonso ndeni Bible eyaka pensa ko rappeler bato kaka na moment ya Noël mais pendant tout ce temps Suzanne est seule dans son coin ozomona alors bakoka ko sala po basunga biso quand même banoyo ta mususu babokilo na bango bazali awa na mususu so bazaba cadre ndenge bazawana ponga baloko ngape na tangi mwa mingi bango pe bakotanga mingi nzamba batela ngai un jour bakozala pe appeler ba cadre pe bakolakisa bango misapi ndenge tomona kabana ya orphelinat mususu awa moyena tanga kombo ezate lelo bazaba cadre petit na niveau à Vodacom baza ko occuper ba fonction minene. Alors yango ngape na sambela kanzambe ke un jour ba o yangai pe bakoka ko prospérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.